IHP Média, la chaîne qui vous édifie. La grâce que vous avez, vous ne l'avez pas reçue d'un homme. C'est Dieu qui vous l'a donnée. Même si c'est par imposition de main, ça vient de Dieu. Ça se respecte. Vous dépendez de Dieu. C'est-à-dire que votre vie, vos lendemains, là où vous allez, le chemin de votre existence, tout est sous le contrôle du Dieu de votre grâce. C'est pourquoi il faut appeler le Seigneur le Dieu de ma grâce. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Yeba, bokonza mukile, ezane sike bandaka, ezapene sika esukaka. Osa parfois médecin, parfois juge, avocat, je ne sais pas moi, bien-aimé magistrat, bien-aimé, le kolozana bokondi, ozonyokola, mais bien-aimé, bokonza mukile, ezane bandeli, ezana suka nango, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez ce matin. Écoutez ceci, Hérode s'est mis à maltraiter, abandonne Yokola, quelques membres de l'église, Yoka bien-aimé, Asukika atena kobeta, Asukika atena kokanga, Asukika atena ko maltraiter, bien-aimé dans le Seigneur. Mais écoutez bien ceci, bien-aimé, Hérode Salini, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, Abomissi, Atangisi Makila. Bien-aimé, l'âme est chère. Il y a tout un Dieu qui a quitté le ciel, a quitté Nasepoabi Kisamut. Il a compris la cherté de l'âme. Bien-aimé, la Bible dit dans Lévitique chapitre 17, verset 11, l'âme de la chair, chassez-le très bien, et dans le sang. Mutozo Tangisa Makila Abatu. Yebake, Mukolo Batuana. Bien-aimé, à côté les mains, puis à côté juger yo. Nabonzambe na ye. Abomisi par épée. Abomisi a maltraité quelques membres de l'église. Abomisi Jacques. Jacques Akoufi. Jacques Akei. Bien-aimé, tombe sous maltraitance na yo. Ce n'est pas une maltraitance physique. Nous avons deux sortes de maltraitance. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, chers auditeurs de la Radio Parole Vie, la RPV. Bandoko Basipe Mibali, papa, maman. Bebozami partout à travers le monde entier. Tika Yesu Christ en Nazareth Nzamba Solope Abomoy. Asala Binongo Lupe Bolam. Merci papa, merci maman. Babukata Kapongi 3 heures, 4 heures. Notila kozala branché na kati ya Radio Parole Vie. Ba numéro na biso WhatsApp. Tope na application na biso ya radioparolevie.com. Tope na ba chaîne musu YouTube. Yesu Massa Nazareth Nzambo Tondimela. Asala Binongo Lupe Bolam. Bien-aimé, okata pongite po somba, topo teka. Kotekeza mabete, osomba peza mabete. Kasi osepelaka obanda mukolo. Elongo na Nzambe, yango salaka sacrifice ya okata pongi. Bien-aimé dans le Seigneur. Tika kola sala ongolo pe bolam. Naloba tango nyonso, natiaka sango malamu, natiaka misala ekulusu. Parce que misala ekulusu ya Yesu Messia Nazareth ezali message base oyo esengeli eteyama. Bien-aimé dans le Seigneur, chers auditeurs de la Radio Parole Vie, ceux qui Yesu Messia Nazareth alekaki ne kulusu te, ceux qui asekwaki te nde évangile lingi kozala na valeur te, lingi kozala pe na ntina te. Bien-aimé dans le Seigneur, évangile ezwa makasi, évangile ezwa mapapu, évangile ezwa moboko. Pamba te moto tozoteya Yesu Messia Nazareth atikalaka ate na kunda, asekwa kati na bakufi. Merci papa, merci maman. Naïbi été à l'occasion ya Pâques. Bien-aimé dans le Seigneur, nous en a kati ya moi Pascal. Bien-aimé dans le Seigneur, yango biso Radio Parole Vie. Donc je dis kaka o ya poso tozali par la grâce de Dieu. Je dis kaka poso donc ya sima lobby. Ndenge lobby par la grâce de Dieu to le kaki na intercession internationale des familles. Ndenge le toza mardi par la grâce de Dieu. De besoin na ba profil na biso ba numéro à Radio Parole Vie. Nous a déjà quoi annoncer une grande activité, un grand événement.
Oh, par la grâce de Dieu, Tokobana Mokola, jeudi, oh, maman, les Kambo bien aimé, Tokolobela. Ezali, avec Jésus-Christ de Nazareth, la résurrection de ma famille est possible. Parfois, famille est koufa. Parfois, misala est koufa. Parfois, zana makambo est koufa. Lokola maître nabiso. Lokola mokonzi nabiso. Lokola nzambe nabiso. Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomo. Atikala tena kunda pe ya sekwa. Donc on a biso dans l'ensemble. On a 4 radio parole vie. Nous avons Jean-Paul Mayata de la foi. Alors bah souvent. Que tu kanaka nzambe na temps. Peut tu kanaka na circonstance. Voilà pourquoi le col a peut kozala a en ayepe. Nous on a pasteur David de la foi. Routier Sangomala on peut rebondir là. Donc on a la grande famille, la grande équipe, il y a Radio Parole Vie. La zone numéro 1 kola kozanga te ko visiter mabota na biso. Na kwenye sa monde pa itozami. Biso ba itolanda ka Radio Parole Vie. Tika kola pambola biso. Merci to bondeli. Toli boso na mo santo à Israël. Kolo te recommander moment on a salu boko na ngolu. Zondi matata intervention na vie na biso eza possible. Tata zo lokumu kimbo Saint Joli. Na kombo na Yesu Christ à Nazareth. Tata skali le bâton le loup et allumé. Kondima et éclairé kondima mutu moko azomi quelque part. Afin que Christ ose la glorifier. Na kata lilobo kotia makata na osika. Kolo. Tikande konyoso ko kaliloba o tata. Kolo. Azala déjà na porte ya délivrance ya vie na ye. Puis azaboyebi na o itali o azana ngolo ko la problème à comprendre que ezana nzambe moko akufa pe asekwa ne kulusu. C'est quoi? Surtout ça, les confiance. C'est possible tout à tout là. Mon ne peut pas kat nabiso. Na kombo na yo Yesu Masia Nazareth ndeto bondeli. Peto lobi. Amen. Merci papa, merci maman. Nangana partager nabino un thème. Bien aimé. Et comme mabiso. Na miluni monene ezali boso nabiso le leki na otikope sa nos. O mama likambozali. Fini. La maltraitance. Bien aimé. Les ana bato belé pendant que non loba. Azobika na à maltraitance diabolique. Na à maltraitance satanique. Pourquoi? Parce que azana ba insuffisance moko songolo. Mutabika na maltraitance. Mutoyo. Azana à pouvoir. Ya mutumo songolo. Muto azana à domination. Il y a eu loko moko songolo. Topia mutu moko songolo pakala. Bien aimé dans le Seigneur. Donc tu as la maltraitance, tout le monde a maltraité. Ko nyokola. Topé ko beta. Yaya. Ba nyokola to ba beta ka mutu oyo. Aza faible devant mutu azo nyokola. Mutu bazo beta. Aza ka faible liboso mutu azo beta. Muto bazo maltraité. Azaka faible liboso muto azo maltraité. Donc muto azo maltraité azaka likolo ya o bazo maltraité. Muto azo nyokola azaka likolo ya o azo nyokola. Donc c'est ça. Mais natongo le même lieu c'est un bien aimé. Pendant que biso fini la maltraitance. Bien aimé dans le Seigneur. Nangaki ensemble avec vous. Totanga portion et écriture. Bien aimé dans le Seigneur. Aux amis na Actes des Apôtres chapitre 12. Tokitamom kenase. Il est dit ceci. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Oh! Hérode était roi. Hérode c'est un titre honorifique. Et ça titre bande ko pesa me pena bakondi. Ndenge Pharaon azali. Pharaon aussi c'est un titre honorifique. Mokondi. Bien aimé dans le Seigneur. Hérode azaki roi. Royaume naye zaki anamabele. Son royaume, bien aimé, avait des limites. Bien aimé, bokonza mukilio ezana bandelo. Bokonza mukilio ezana limite. Yangonde konanga mwasi pia mubali. Kolukato tangisa makila batu pona bokonza mukilio. Ezane sike bandaka. Ezapene sike sukaka. Kolukato tangisa makila batu. Kolukato nyoko la batu parce que yo zana bokondi. Kolukato sala batu mabe parce que ozana bokondi. Bien aimé.
bokonza mokili oyo ebandaka pe sukaka. Bien-aimé dans le Seigneur, Hérode était roi. Il était en train de maltraiter quelques membres de l'église. Andeko maltraiter Batu. Il était en train de frapper. Andeko emprisonner Batu. Andeko kanga. Andeko humilier. Bien-aimé, Ezaki Moussala ou Hérode Bandeko Sala. Il ne maltraitait pas n'importe qui. Il maltraitait quelques membres de l'église. Andeko maltraitait quelques membres de l'église. Oh, église, eza ensemble, ya batu oyo, basomba mana makila Christ, oh bazelaka retour na ye, ensemble la bateau, baza sauvé, ensemble la bateau, baza mis à part. Bien-aimé, yo ozo maltraiter les personnes mises à part. Okutana mukolo batona ozo maltraiter. Nazote yo mon frère, nazote yo ma soeur. Parfois chef na musala, ozo maltraiter bateau baza na sena yo, ozo nyoko la bango. Na oetali ba salaire, ozonyo ko la bango na ba mise en pied, ozonyo ko la bango bien-aimé, na lolongo zo ko agir wana. Yeba bokonza mukili oyo, eza nesike bandaka, eza pe nesika esukaka. Oza parfois médecin, parfois juge, avocat, je ne sais pas moi, bien-aimé magistrat, bien-aimé, le koloza na bokondi, ozonyo ko la, mais bien-aimé, bokonza mukili oyo, eza ne bandeli, pe eza na suka nango bien-aimé dans le Seigneur, vous qui me suivez ce matin. Écoutez ceci, Hérode s'est mis à maltraiter, abandonne Yokola, quelques membres de l'église, Yoka bien-aimé, Asukika atena ko beta, Asukika atena ko kanga, Asukika atena ko maltraiter, bien-aimé dans le Seigneur. Mais écoutez bien ceci, bien-aimé, Hérode Salini, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, Abomissi, Atangisi Makila. Bien-aimé, l'âme est chère. Il y a tout un Dieu qui a quitté le ciel, a quitté Nasepoabi Kisamut. Il a compris la cherté de l'âme. Bien-aimé, la Bible dit dans Lévitique chapitre 17, verset 11, l'âme de la chair, chassez-le très bien, et dans le sang. Mutozo Tangisa Makila Abatu. Yebake, Mukolo Batuana. Bien-aimé, à côté les mains, puis à côté juger yo. Nabonzambe na ye. Abomisi par épée. Abomisi a maltraité quelques membres de l'église. Abomisi Jacques. Jacques Akoufi. Jacques Akei. Bien-aimé, comme sous maltraitance na yo, ce n'est pas une maltraitance physique. Nous avons deux sortes de maltraitance. Un, maltraitance physique. Nous avons aussi la maltraitance spirituelle. Oh, j'aime la parole. Job dit, en réalité dans l'homme ce n'est pas ce que nous voyons. En réalité dans l'homme ce n'est pas ce que nous touchons. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Cher bien-aimé dans le Seigneur. Hérode a su qui wanate. Tangu a maltraité l'église. Tangu a bomisi Jacques, frère de Jean. Écoutez bien-aimé. Le verset suivant, verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Oh! Amoni ke makambo azo sala ezo sepeli sabatu. Bien-aimé, osaka makambo sepeli sabatu. Oui. Continuez. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est saint se sanctifie encore. Mais nzamba kofuta moto na moto kolandisa ma misala na ye. Oaza injuste akofuta ma kolandisa ma injustice na ye. O pe aza saint akofuta ma kolandisa ma sainteté na ye. C'est ça la parole. La parole de Dieu ne ment jamais. Bien-aimé, Hérode azo sala makampona ko sepeli sabatu. Atangisi makila batu ba sepeli. Bien-aimé dans le Seigneur, ezana batu na mukilo muta kufi batu ba sepeli. Muta jami pasi batu ba sepeli. Muta kwai na moto batu ba beti maboko. Muta sala accident kwai batu ba cheve mutu pa botu le loko yaya victime azanango. Bien-aimé, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. Mutu ana pasi batu ba sepela. Mutu bela batu ba chola. Mutu zanga batu ba finga. Eza ba réalité to mona lelo. Bien-aimé, ba yuda ba sepeli. Pourquoi? Parce que
yaya Jacques akufi tanga mone sepeli si bayuda akangi Pierre nenga kangi Pierre batu ba sepeli bien mais na batu ba sepela tangu yolelaka yaya eza batu tangu yolelaka bazo sepela tango zo zanga bazo sepela tango zo kufela bazo sepela yango yoko lela te banguna na yo bako continuer ko sepela te banguna bako continuer te ko lia lipa na kimia pendant que yo zo lela nazo te muta kondima na tongwa lelo nazo te ndeko kati pongi nazo te ndeko sengelo kene musala mozo banda na nzambe na nzela radio parole vie ndeko sengela ko kene ko senga nyongo mozo banda na nzambe. Je te dis ce matin au kolelate, je te dis ce matin au kochouete, je te dis ce matin au kosukate, je te dis ce matin yo faut reçu, je te dis ce matin Hérode a koki jamais ko maltraiter vinayo, Hérode a koki jamais ko telema pour frapper vinayo. Je dis à quelqu'un ce matin, nazote à maman moko, nazote à papa moko, ce que Simba gite n'a passé c'est possible Simba. Satan a koki jamais ko continuer ko zana mémise na vinayo. Le diable ne peut jamais continuer à avoir des mémises sur toi. Merci papa, merci maman. Tango Hérode amoni kelikamone sepeli si bayuda akangi Pierre, a tué Pierre na boloko. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades et des 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Aingaki nasima Pâque, nasima célébration, Asambisaye. Alors qu'après la Pâque c'est la délivrance. Je dis à quelqu'un, lorsqu'on parle de la Pâque, on voit la résurrection de Jésus. Lorsqu'on parle de la Pâque, on voit la résurrection. Ton Dieu n'est pas au tombeau. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Nzambo ndimela ana tombeau te. Bato baluka basambiso après la Pâque ba osa l'erreur. Oh! Non tia papa moko, non tia maman moko. Muto azoluka aboke le maladie après la Pâque a échoué. Pourquoi? Parce que après la Pâque c'est la délivrance. Après la Pâque, bien-aimé, eza Yesu masana zakata sekwi. Oh, la Bible dit lokola Yesu masana zakata sekwi. Je dis à quelqu'un, Moutazo Luka Salomabe, à Kosala on a retard. Pourquoi? Parce que yo, so célébrer déjà Pâques. Moutazo Luka humilié, à ko humilié on a retard. Pourquoi? Parce que so célébrer Pâques. Merci Tika Yesu Christ en Nazareth. Nzamba solo pe abomoy, Nzamba yelonga, asalab nongolo pe bolam. Ami moni sanakati abomo nabino. Bien-aimé, tozabato tozali après la Pâque. Après la Pâque c'est la délivrance. Oh Pâques, c'est la résurrection. C'est possible ndenge maître na biso Yesu masana zakata c'est quoi ya yo pe c'est quoi na tongwa lelo tika nkola pambola yo dossier wana et c'est quoi likambon ezon so kimia et c'est quoi procès wana et c'est quoi nzamba kata likamna yo akata en faveur na yo na kombo ne Jésus-Christ en Nazareth. Nzamba solo pe abomo. Merci papa, merci maman. Bebo amis partout à travers le monde entier. Bebo bomi pesa mikumba bien-aimé ya kolanda radio parole vie. Tika Yesu Christ en Nazareth, Nzamba solo pe abomo, asala binongolu, pe bolam pe bozami. Merci papa, merci maman. Nalba tango nyonso, na simako kamatia lokola be sambela. Telemela esprit no sa maltraitance na vie na yo. Merci. Oko komela biso na plus 243 89 58 45 235. Oko jabiso na kati radio parole vie. Na numéro E qu'on permettre aux rappeler Matéa Nanzela ya WhatsApp. Je dis un grand merci à mon frère Gersan Pemba, Wazaki Kuna la régie, Pende Konangai Chris Kundenga, DG et le Monandeko Trésor Tingi. Merci à mon frère bien-aimé, Reskangi na RK Pro TV et Pozomine de Reskangi. Un grand merci na Bogo Sanderson, Yesu Masana Zagata Pambolayo. Merci na RK Pro TV, na DLF TV 2, na Sufre 9 TV. Yesu Masana Zagata Pambola Bino. Merci ceux qui Yesu Christ en Nazareth à maison milité. Tous à la bongo lobby na continuité. Il y a thème haut tous anango. Sinon, si quand collé sur Masana Zagata Pambola Bino. Merci que Dieu bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.